Vous avez une bonne relation avec camarade Karine Nyos sur réception. Bango presque tout, hein, sauf kaka. Oh, mususu na rotanga kombo na été. Pour bilobela o aloba makambo aloba et chokana ngamoko. Et chokana ngamoko bato bamona Karine mabe mais yé pourtant yé muto bandaka. Soki ayoki eloko mo na ya secret na ndenge ya téléphone to bato balobaki. Loko azana numéro ya Karine nga benga Karine ba solo na mais koleka asala ba émission des émissions pour na koloba ko dénigrer Karine o alala na banani asala boye et choka ngai pour na yeba ki relation na bango mi balende bazalaka lié pena na ba ata solisi Karine mais nga jamais o amona Arieta na kati ya famille mokonzi zanga. Voilà, Mundela facilité biso na bapel vidéo. Et puis ces jours-là, nazaki na ba film ko baduta kapona Henrietta loko eloko mususu. Doute ya ko saranate. Fivette Mayamba comme autant à combo Karine benga Fivette. Mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Pourquoi tu es tout le temps Karine? Non, mais c'est la famille, c'est dans internet. Au moins que non mutosola. Même Ken Piana. Problème ni on a Karine donc batalanga leki ya Karine pour na komi ku tota ya okonda mas oyo soto mekia o ekoza nango problème aterma ezaka YouTube to ana problème na yete asala biso mabete to loba na biso kaka po to diembela pe na succès na ye po biso pe tomata au monde alors tellement na comprendre nga que non eza nango bongo mais to na yo mona muninga na yo na motema mabe komi que non ya motema mabe nena poussa na ngai musika parce que déjà tango yini Karine oyininga on a ba live ye saratola na ba live ayoka mwana ndinga lela te ezaka nini bachaka mwana poupée ba fina ye ngalela ngenge non il faut tous à la mon maile. Bienvenue sur Cléboa, la nouvelle vision, la nouvelle version, cléboa.com. Un grand merci à vous. Un grand merci à l'équipe technique qui m'accompagne. Je dis merci beaucoup à Cédric, Cédric derrière la caméra. J'y reste bras d'or, donc derrière la caméra. Mon bal est propre. Hein. Et merci aussi à Pichou Mangaya Boss Lady. Pourquoi pas Tonton de la Nation Banda. Un grand merci aussi à mon sponsor Raoul Iton, au Prince des Diamants, Motema Karine Biasaka. Un grand merci aussi à Charlie Boutique, Charlie Luboulou. Au sommet na Palin, boutique est assez mokon, à Ibsebino. Boutique est assez mokon à Galatasaray, na Turquie. Le seul Congolais africain, Nyonso. Vraiment, c'est Charlie Boutique, Charlie Luboulou. Merci aussi à la Fondation Epinès, Fondation World. Donc, merci aussi à celui qu'on appelle le berger Jérémy Machifi. Donc, je dis un grand merci. Depuis Gemena, à Hollanda Bisso, na Gemena, na Pessi Mbote. Petit dans le parallèle, on a dit que dans le salon de émission. Ah, ouais, ça a défilé. Et comme il aura un tribunal, sur les qui n'a année Oyo, vraiment, je vous dis, Ezamabe. Nauti Moussika, je reçois pour vous Armand Mokonzi, le frère de Karine Mokonzi, la baronne, à cœur ouvert aujourd'hui. Torosola. Parce que le 24, Marie, que tu as une invitation, tu vas quitter Karine Mokonzi, s'est mariée officiellement. La minute a commis engagé, moi c'est un moutou. Mais avec Armand, étant que c'est un chroniqueur aussi, on va essayer aussi de parler des actualités sur Internet parce que Adam Mouto pas Yebani. Vraiment, à ça, rappel banaliste qui toko. Et ça, les lots na bandiko yamba Armand, boyebi yango, il y a des émissions nostalgiques, moi et Armand, au lélopé, moutago fan da pe boye, à talipé, faut avoir un archive. Archive est le roi Èvre. Non, musicien, Èvre, archive, et ça, et pas nabiso, bah journaliste, bah chroniqueur, bah youtubeur. Donc je suis avec lui sur notre beau plateau à qui je vais dire bonjour Armand Mokonzi, bonne année. Ouais, bonne année à toi aussi Peggy Sita, bonne année na balandignon sur ya Cléboa. J'espère que non, et ça pour la première fois te ba mon anga na chaîne oyo. Na zala déjà à l'époque aussi na bato on a bazala kawa. Bonne année na ba chinoise nyon so balanda biso, bonne année na ba maman autorité, bonne année na Karine Mokonzi la baronne et puis na Papa Evi Kikouli. Bonne année na bango. Votre beau-frère maintenant il est officialisé à la famille. Marie que tu étais trop taquiné, oh avec qui ça la aventure. Là tu peux nous dire parce que le 24 tout le monde a réception Salamaki, la famille
ba peseli Karine lelo biloko ba peseli mbongo et lelo la famille boza satisfait na votre beau-frère. Ouais, tellement satisfait na beau-frère na biso parce que abimisi kanyaka na ye koya kobala mwasi et ma famille o bato babulai ke non ba sepela kana Karine te ba monaki batata mwasi balobaki ba monaki ba mama balobaki ba monaki bato presque ya famille nyonso ba leka ki na YouTube et sengwezaki tellement makasi et puis comment na famille ya moko bof vinde ba yaki ba Christian Kikuli ndenge bazalaki wana et ça qui tellement plaisir à trop et c'est moi qui tellement makasi na muto ba finga pendant des années kakoba la te abimana banganga lala na bibembe asala boy mais comment na keno bof vi kikuli en tant que moi na nzambe akipa ngote ala na ngote ngaloba keno ya yo bala mwasi o aza Karine Mokonzi abala kipe makambo leka ki na kimia nyonso ezaki tellement esengwa osakana te abosala ki passé na ye tellement linga ki mwasi mais ouais pegi titan na mutu nyonso na mokili à part Jésus ana passé à makasi et puis à mabe taka premier disciple à Jésus atambola ko tuna Jésus te Paul so landi passé na ye c'est que ko ndima mambo Paul alobate alors Karine aza un autre humain na kati ya mokili o azwa ki keno passé peza la ba erreur muto asalaka passé na yango ne commissaire lelo Karine aza lelo moi salibala so ki asala ki passé on a à se concentrer peu alobi ngape na comme le roi ta sert en Christ. Est-ce qu'il y a un Evi Kikuli? Est-ce qu'il y a la Karine Maman Henrietta? Est-ce qu'il y a la Chine na yo aza nango lelo ba maman autorité? Est-ce que lelo ba pegi tita ba nga baza ba lobela Karine? Alors aujourd'hui passé ne wana o bato ba mona ngo kaka wana yango muto esali boye bof Evi atala ngote akipa ngote alobi eza le passé. C'est que to bosani yango moni mundela sala même ata voiture acha parabrise ya munene azuba rétroviseur ya muke acha na simapo eza mike to leki to tiki leka yango moni bo fatika ke leka akipa yango te atalika makambo eza o eza le présent na futur tango moni que no présent c'est bon futur pe c'est bon kanyaka na pesi to balana to kende bongo. Vous avez pensé à votre père Jo Karine Abala qui Taliboua général Mokonzi parce que votre papa aussi a été maltraité par rapport à moi nanae batebele baleka na ba TV ba finga même papa na yo bika internet za réglé c'est Jo Karine Abala qui étant que yo za moi mobali au raisonnable que papa fala zala mona ndenge Karine Abala si pegi titan wa na raison makasi na pensa ki na parce que et sengo ya lingaza nango engeleka ya biso bande kwa Karine. Parce que tant qu'on a tala makambo nyonso po Karine bandi TV papaza tozo ya kopekisa babiso nyonso toza ba soda Karine ngana tanya ezaka so papa nga cha loboko tokoti ya mwa katikati papa nga sala bo toye abandi yango déjà papaza ti ba makambo nyonso ndenge yo koma boso papaza laki esengo yenge ezala ya trop anga yo kapena motema na ye et puis mi alobi enfin moi na ngondenga bali siko mobali azwa place ndenge zaka mobali soko bali mwana ya mwasi faut place ya papa okoma ko landela makambo nyonso anga sepela tellement makasi mais malheureusement que son âme repose en paix talakaka nzambe nde muto ayebi makambo nyonso ndenge asala ngo okoma pe papa azalaki pe Karine akomi o azate lelo nyonso tokomisaka nzambe nyonso tokomisaka ti lelo baduta makasi ke Karine abotate Arieta otoyebi que moi na Karine Mokonzi toti ko mona même concert na biso mo bo Saratola a confirmé ngo ti lelo il y a des doutes ama Mokonzi oza témoin oculaire est-ce que ko lobela soit cœur ouvert déjà tu as vu la fille de Karine Mokonzi même na vidéo est-ce qu'aujourd'hui tu as de preuves que Royo l'acceptation que Karine Mokonzi vraiment aujourd'hui ana mwana parce que yo mo cho lobana Karine baloba ki amela milangi alala na banganga mais lelo batu tout faut que lo bango vérité ba doutara que Karine mwana wana ezara mwana buzz ana mwana ti et surtout moto azo confirmer le biso mikolo makasi ya lokola Saratola na ebité est-ce que
okoyesa biso ke Karine Mokonzi vraiment za na mwana kombo Henrietta o biso to mona Henrietta taka mwana azwanga na misapi pegitita Henrietta azwanga na misapi so bota maboko na nga bota maboko Henrietta ça maboko no bien so batali yango bata maboko Henrietta batala ba maman autorité na yebi ke no ba maman bakenda na parler bota la nga pena bo mona Henrietta azwanga na misapi na sepela makasi ko mwana azwanga na misapi abota mandenga na ebo physiquement boy na atana mutu aliboso o za makila wa Mokonzi mutu aliboso o amona Henrietta na kati ya famille Mokonzi zanga voilà mundela facilité biso na bapel vidéo et puis ces jours là nazaki na ba film moko baduta kapona Henrietta loko eloko mususu doute ya ko saganate nazaki pa ya tinina sur kalembele mbana na bengi mbala moka ne Karine allo ndenini wapi Henrietta yona kuna azolela par appel vidéo mbamoko Henrietta tonga kana tali Henrietta na tiki téléphone na maboko na Nadine Mukendi ba fio na babi to sala ka masumu pamba tala Henrietta yeyo mwana batu tala masumu to salaka ba fio baloba jour ba komona muto afinga Karine jour ba komona muto azo critiquer Karine na miso na bango ba ko sotele na nzoto po bazwa pena preuve ya ngwana ba monie ba mona Henrietta ngana tia bango téléphone na musika na ganga katapel na musika na mona ye Henrietta Karine akosa la baise ya niveau ana tekeno mwana oyo abota mina nute to abota te abandolo ba keno Henrietta ta on a ba live ye saratola na ba live ayoka mwana ndinga lela te ezaka nini bachaka mwana poupée ba fina ye ngalela nge non il faut tous à la mon maele faut ezalaka esalaka mutu na biso faut tournaka toye barelo ni to loba koloba ba moi bêtise pose moi ba vie mo sala moi boye eza na sens te ayoka ka te na ba live ne mwana lelaka amona biloko bana te ya na batu na poto te ana batu o ayebi ke no Karine bota Karine mela milangite na famille na biso nani abota te biso nyonso bota ata mobale o moi si wana bota ka te aya ogute nanu abota abota Karine Henrietta nazo confirmer et puis na reconfirmer encore Henrietta azali au pesi biso témoignage mon au lobby que Karine abandaka musala au papa a envie mais lelo bat ba biso que Karine Mokonzi ki manda ko jeune azaki mwana mukia ki maranda est-ce que lelo au rose na courage cette vérité que Karine Mokonzi il y a un temps atikara pe bino Adano mwana muke akiosa la vie na ye. Si pegi titan Karine babengana été à mon avis que non na papa na condition de vie o to ana ngona katandako na vision na ye et couper sa te akendo futa yane kana bovan biso to ana buta direction Kutu Karine akeye ko futa na Kabinda oui Kabinda mushi en foot à 5-3 minutes tu es chez Karine à Kenda ko footela pour que non à ça la vision au Ezaki yaye mais à chaque fois oh tu vas sa papa que non Karine bo papa combien de fois papa ça y pas Karine combien de fois abando ya wan ando landa Karine kawan qui manda que non nini là c'est trop dire hein quoi argumenter qu'à sujet mais à mon avis que non a vision naie ndé ya lingeli makambo naie parce que ça soto vandi naie ngai faut mokili banga ngai faut na ki poto ngai faut na bota na poto ngai faut makamune nyonso a beta li solo ka poto sko ya mo so na vandi na tane na bi ya ngo zaka na rêve to nini ngai faut na zala kaka ngai faut na zala ngabi yo pe ba rêve na yo même temps abandana ba TKM nando mona kala bia lowa pambo ata salango nando négligent par rapport à conditions de vie autozaki nango aujourd'hui je ne savais pas que non Karine ozala bon kaka ndenga bandai ko kende wana ndenga longwana ndako pona vision na ye na makambo ya ye ndenga bando saelango ndalongwa e parler pour continuer chemin na ye yango nde azale lo Karine. Famille la minute famille ba intellectuelle est-ce que vous voyez cette vérité parce qu'il y a de maîtres avocats ils ont un docteur na famille Mokonzi est-ce que vous voyez cette vérité que Karine Mokonzi à l'école na bande de l'école kenda pe chic étant que moi en général Mokonzi
Bana la Pouzette, na pesi bino mbote, na yebi ke no bano nyonso la Pouzette, bozawana et puis mes amis on attend bango na collège de la Salle. Avant de répondre, bino moko bomona Karine Mokonzi na la Pouzette ndenga banda osangana. Soki na kosi boke la Pouzette koluka kombo a Karine bokomona ngo. 2005, 2006, 2007 boke luka kombo a Karine na la Pouzette bomona. Na confirmer les bango. Pour ceux qui sont na bande de l'école, obi muto aleki na bande de l'école, azaka moi problème ya réflexion. Azaka moi problème na ngondambo parce que oh boye bise amonaka bino bolo ka dominer na maele bino bwana ngo ya kokate. Ce que vandi na vraie vie à Karine réelle to longoli TV. Tango solana Karine au santandenga zalaka moral na izarate. Mais na TV alukaka ndenge zalaka ke non YouTube yana ngo église te fo ganga il faut ça le comme pour que nous ala yo yango nde makambo bato bakoma finye ke no atanga te asala te non chez biso mutu nyonso mwana nyonso azota en classe mwana nyonso azota en classe. Est-ce que vous avez une bonne relation na ba camarade Karine nyonso sur réception bango presque tout sauf kaka oh mususu na rotanga kombo na été po bilobela o aloba makambo aloba e chokana ngamoko bato bamona Karine mabe mais ye pourtant ye muto abandaka soki ayoki eloko mo na ya secret na ndenge ya téléphone to bato balobaki loko azana numéro ya Karine nga benga Karine ba solo na mais koleka asala ba émission des émissions pour na koloba ko dénigrer Karine o alala na banani asala boye et choka ngai pour na yeba ki relation na bango mi balende bazalaka lié pena na ba ata solisi Karine mais nga jamais ata ya komi présidente mboko oh engagé ne batu nyonso mais rarement jamais pour eloko asala ata la ta bisoté ba arma a raisonner ate et suka kaka na beti kaka na suki nanga na dendi po oyo to koma famille matala ngote yende na ko solliciter ba onyo so batikali Karine moi si moi je suis un homme quand même yana ba place misusu na obima bono arma attendez avant même Fivette Mayamba comme autant à combo Karine benga Fivette mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Pourquoi tu es tout le temps Karine? Non, mais c'est la famille, c'est dans internet. Au moins que non mutasola, même Ken Piana. Problème ni on a Karine. Donc batalanga leki ya Karine. Pour na komiku tota ya okonda. Mas oyo soto mekia o ekoza nango problème. Aterma, ezaka YouTube, to ana problème na yete. A sala biso mabete. To loba na biso kaka po to diemela pe na succès na ye po biso pe tomata. Oh mon. Alors, tellement na comprenant que non, ils ont bongo. Mais ton au monde muninga na wana motema mabe comique non ya motema mabe nena poussa na ngai musika parce que déjà tango yini Karine oyininga ba onyo sotikali soto mona na bonjour ndenini neti siwa mona nga na fête à fifi siwa depuis lycée Bosangana bando tanga na ba petite sœur nanga na lycée Bosangana natika nanga kutokangele atakanda te natika nanga kobulele kutata mabete po na moneka ke non à l'époque déjà c'est que vous en encore TV makambo ba basi na kokota te mais il y a des amis oyoyo ka que après Karine nga kepoto atonga Karine makasi après na ba camarade oyo au constater que camarade Karine mais niveau atonga Karine est-ce que yebi pe ba bon koyoka na yoka na ngai moi ba shishikaka pona nga na trouver meilleur ami ya Karine na comment otonga Karine moi ka mutonga na yebi soki o nga na yebi ke na otanga même kombo na ete yende kaka yende kutu na ko wana pe na kutu na ko sala ngote po na yoka moi trop na yoka moi trop po nazaki na kati ya famille ti lelo pe na kati ya famille wana alors yango wana na poussa moi musika quoi. Mais bah misusu moi ba chichichi c'est normal tant déjà son mutu yo baton à côté c'est que wana valeur à mon côté il faut mutu batonga kayo il faut ba finga kayo ba critiquer kayo ba tu misu ba dénigrer yo pour que nous soit gloire. Dieu aime comme ça. Alors ce que wana eloko wana te c'est que wa mutu te na mokili tu n'existes pas.
tu n'existes pas. Est-ce que vous avez le Karine à Chokayo au Limbisa ou bien ça les logo au hôtel ah où correspond à la famille na biso les lots au type 2023 que au Limbisa. Ouais, chokanga que non na ça. Oh peut-être choco ba na Limbisa Karine même sous mukola rosala boy. Et logo moni que non Karine na sala peut-être malgré que azan de konayo mais les lots Limbisa et logo ni sala que non Limbisa ils a libala ils a voyage le hôtel que non téléphone Limbisa Karine kanatika. Te na makambo nyonso asala ne o bandi osala mikolo yango te e aka moko kaka o alingaka koma danseuse nde esalanga ke no na wenga na limbise te chance kaka po tozwa temps ya olandela ye makasi kote wana nde nakoka te na nokokango te wa pena naza pena na kento pena makasi nga mo nde moto andoki efunde pa papa na bi okoma te o meso me wana okoma te oh wande logo pena o nga pena bando sala nga pena motema passe o nyonso atikali no mando mona ka nzela na yake ikali bosoko. Merci à Bradon, on est arrivé à la fin. Armand, je pense que l'émission a été bien passée, ça qui a cœur ouvert, fallait Marambo Totunao, c'était très important. Na habité et là on est au loba par rapport à l'année 2023 sur la caméra au le Belasser na Karine Mokonzi qui année bandi à sika na lingi boye ou soit ko pexepe le romo boye. Oh bon marana motema peut-être nos occasion pe boy parce que y a ça muta YouTube au rolo belé boy ou comme des gens dans foyer na yo sala boy na ngoza no cœur ouvert pour na oboa no ba dédicace na calmement. Ouais Peggy Titan, si moi j'ai quelque chose à dire à Karine, c'est que moi je peux le dire en 2023 azala makasi na losambo. Azala makasi na losambo pour abattre la libala na libala ezalaka toujours bitumba. Et où tu as par-ci par-là, et où tu as même si la famille yo botamina bandeko botamina bango. Hein? Yangonde loko ngana ko senga ye ya mutuya. Allons à kana distraction, azala makasi na prière pour na mobali na ye. Babi celui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur. Mobali wana aza premier mois na ye o yazui après un rieta landi. Alors allons ko protéger bango en tant que maman. Protection na ye o yé à protéger bango eza plosambo atika distraction ya baloba ki basala ki bakenda ki bo non makasi ka losambo bambote na nga mingi na ba chinoise o balinga o soutenir ngape bambote na nga mingi na babone na biso ya kapikapi nga bambote na nga trop na Cordi Monica, mon sponsor officiel, babi yende muto asala keno Arma Hermoko azala moi motivation ezala quoi. Hein? Bambo temingi na maître José Kalombo et tout. Et puis na Marshall Souvé là où tu es. Sans oublier Évariste Abdallah. Bambo teka na ba Congolais nyonso ba viva partout au monde. Merci beaucoup Armand Mokonzi, témoignage choquant, vraiment l'émission a été très bien passée. Merci Nabrador derrière la caméra, vraiment Babi, réalisateur Yamalonga. Merci Napichu Mangayanga parce que depuis Nabanek au salle émission Armand, émission de cœur ouvert parce qu'il a répondu dans nos questions exactes. Bateau Bino Bochara Tembi, que Karim Asima Mona na Mabokote, je pense que son frère, il a bien dit. Na tuni Armand makambo misusu to yoka avec clair ya ko répondre à biso. Quant à moi je dis un grand merci na invité na Armand Mokonzi parce que lui il est de tout le temps. Merci aussi na madame na pesi mbote. Moi ça Armand ayemo ayebi ke to yebani na tanga na nga kombote mais a mutu na nga na pesi madame place aux na pesi mbote na pesi mbote na batutu bolinga Peggy Titan Charlie boutique Charlie Lubulu au sombo somi na palais. Merci beaucoup na Karine Biasaka, Madame Otema Raouli Tono. Merci na Amini Milatre, Teji Mukinaï, le roi d'Angleterre. Merci na Batebele Bolandingaï, partout dans le monde. Merci na Roméo Poutou na États-Unis. Merci beaucoup aussi na Epinest Fondation World of. Donc, Toza na Puna ba dominer. Torosali sa bana ibele ane oyo et surtout bino ba diaspora. Bocha malo boko na bino. Na fondation Oyo vraiment merci aussi na Jérémy Berger Jérémy Machifi na PC un grand merci. On se retrouve à la prochaine émission douce hein. Bon monde qui est au quotidien une nouvelle vision hein. Pour comprendre ici c'est à cœur ouvert. Bye.